Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Lina ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV mbote mingi na papa Sibu Mutombo patron chaîne kitoko ezopimela bino toujours ba sango ya kitoko lelo tomemeli bino émission na biso ya kitoko. Vous avez droit de savoir quand de boyebi tomemela bino mama solo na biso ya bien o apporter rapé moi ba conseil na bandeko o bazana ba problème yo pe mutu o zana problème o zana poso to betali solo la yo numéro na biso ezawana o benga papa na biso Sibu Mutombo o relater histoire ndenge zali so polingi to kena encore tout droit bongo to kena ngo so polingi ke to tenga mso mo muke kaka yo là je vois mon chéri mon cœur mon amour d'Amsterdam de ma vumi sa Jean Pedro hein papa la Victoria bambo tene belé place aux Ali la monition sous empereur fils Dolo ya motema ya Anita Ndoma l'impératrice na kati ya Belgique na Bruxelles bambo tene belé na bana nganya tout ndaku papa Pierre Lutumba autre m'a dit vieux pira bambo tene belé mombo kilo quoi hein et ça joue te lelo di solo la elibino di solo moko ya pasi eza di solo moko vraiment donc et pesi mawa makasi. Avant de relater bino histoire oyo, na lingana lo ba mukie na bandeko na biso bozali banda ya mboka na poto. Parce que muto asali likambo za mwa mobile te bino baka ke so mwa mobile ake poto asali la ba famille l'autre côté. Mais or il y a aussi des filles ou des femmes au baza pe na poto ba apporta rien na ba famille na bango baza ebele. Romona eka na ba original lokola moni Dioloemba ala takane mingi original on a benga mingi original plus original égal Dioloemba na kata Londres le ye parce que alingi pe ala takape original mais or Dioloemba abongi se pas la bango na kin yango moni ala takane ba original pour koto na kishasa de asa longa de anzala. Donc eza pasi mingi et puis si pasi maman autant que to biso lisolo bi plasma na rolinga vraiment donc expliquer balandi ya Congo Check Check TV ba fidèle vraiment ya vous avez droit de savoir ba yo ka lisolo oyo ba bisanga na sala nini siko lisolo ngo yango yo bongama bien tala pe mwana kuna soki 67 neza rokota na munoko bien bongisa yango ki pe mwana bien fumbo ya papa loko azape azade pe africain ali ra fumbo na etala fumbo na kuna ezikate kanga reshopo makamna ngina loba ozala concentré et ça le passe maman na biso maman Régine a lobby plasma beta lisolo oyo balandi ya check check ba apporter nga conseil na sala nini. Maman Régine asambela nzambe na makasi. Maman Régine na 18 ans. Papa na bango na maman na bango ba sali divorce. Maman Régine papa boy bana lobinga na kozwana nga bana te na sana place ocha bango te ponga na zoke bana na oke vanda na ndaku ya mwana nkasi na nga na lopango na ye na Kasavubu. Mama pa lobinga ipe na oke vanda pa ya na nga na Kimbangu moyena zwa bana ezate lisolo bozo kana mama Régine azana 18 lelo mama Régine azo nanger déjà na ba 58 à 57 ans. Abi mwana ngai na 18 ans na ndimi kokota libala na yokuta na mobile na ngai papa bana nga to balani na ye wana na mi botela ki déjà bana na nga mi balé ya mwasi na ya mobali papa lingi na epe ngai a proposer nga pe libala na ndimi pona zaki na choix te mais avant ba parents na nga bakabola nga na papa déjà si to zaki na biso ba fiancé na bande ko ba nga bia na 18 ans nga na za posa na tanga classe na posa na sala mais tant papa na maman ba eko kabola na zaki na choix te na mona ke baleki na nga ba yo kota ki fazer na balabala maman Régine bi plasma na ndimi libala Aji baleki na nga nyonso na bandi ko boko la bango. Na azaki na leki na abando boko la baleki na basi mi bale. Na baleki na basi mi satu na ya mibali 4. Lokola 7 bandeko. Na bana na moko mi bale basai lokola 9. Moi je suis libala. Pembe de aibisa bien tout cas vraiment na ba famille mon bal ezaki moi pasi mais comme mon bal na nga lingenga mingi yango moni moye causer ba problème ezaki te. Wana ozo mwana nazo futa classe, nazo liesa, nazo latisa, kobela nyonso. Lelo oyo, Mama Régine ane kokende Angola. Bini mbo ebi na tango wana wana Angolaise yaki nanu ba guerre ya Savimbi.
na temps wana mama Régine nazali ko kinoteka ba biloko ne na Angola ba casquette ba complet ba jean ba biloko ebele bango bazali ko kotela ba nzela ya côté ya Chikapa kuna bazokota ba frontière Andrade kuna bazoketeka biloko abi place na risque ba vie na ngai na kota tina ba prison na tiki bana nga mikie na oluka mbongo leki na nga moko ya mwasi azaki otanga classe asala azaki kosala hôtesse d'accueil tanga silisi azui brevet na ye ayaki kozwa mobali wana botie mwana tanga mobali wana botie mwana mobali wana mwasi na ye ya ndako abandaki kobota te tango kaka ye atie leki na nga wana zemi mbala moko ye mpe mwasi na ye ya ndako asali nini azwi zemi mobali wana aye kozongisela nga leki na nga lobi ono moni mikolo ba faire na nga eza ya kokita moyena bokola basi mibale kozala te yaya yo bomba ye nanu awa nga na kobanda ozwa charge ya mwana na ozwa charge ya makambo nyonso me yo ozala nanu na ye awa moyena futele ndako lisusu eza te me na ose prépare ndenge nini na kobala ye or ezalaki moyen ya kosakite na mwana mwasi yaya mpe lokola mesana kobokola bango azwi leki récupéré ti azobokola mama Régine nenga azao kende banzela na ya bangola azao sala ba économie na ye aye koya na mbongo ezalaki ndama leki na yebi so te na yebi mutu moko boye aza hôtesse de l'heure wana na Sibe Zai babiloko moko bongo hôtesse wana aza na bakope ya bavisa mama Régine pa bukanaki te ayebisi mobali na mbai na bia te eza pona eza likanisi mo ya malamu ye kutu mutu akozala mutu mobelelo keso biso toza suna makasi te ya obokola ye mutu akobendela biso mwa bana bazala na place ya kozala ndenge mama na bango deja ya leki azokende kuna bandeko moi basaleli ye première tour à voyage makambo esimbaki te place ifalaka kite l'adresse oyo apesaki bake revérifier kuna moninga na ye wana asi alongwaki deja Suisse asakendeki deja asalongwaki wana komede ya na Allemagne moi asala autre mais a été ye ko beba babandeli deuxième tour tant basali deuxième tour ye ko simba bengi camarade mususu camarade ne wana zaki na Hollande nde camarade ne ko ndima bon ça va bona ngai na ndimi ya ko tinda prise en charge makamno so posé moi c'est mataka avion te amati avion moi sur la Kepoto depuis 1988 na novembre mama Régine abi Clarisse place mangamoro na autorisé na bifolo bakana ba année o lo ba makamno so pesa pression pour batala combien leki nanga aza mutema mabe bandeko na biso bona poto toyebi ke poto eza nango paradis te mais bino so boza kuna boza na moins facilité mo be papa na biso to boti bana 10 muto afuta 50 ata 50 francs na l'état na commune azati mais na niveau ya bino na poto biso toyebi bo vivra bien koleka biso moi na fata na Victoria ke na classe bongo il faut ka minerval faut futa nyonso faut futa tina baba fourniture scolaire nyonso faut mo pesa mbongo so ezate ba ko admettre moi na école. Mais bino c'est pas le cas. L'État se fout à mon até, moi autant offelé la bon l'État la bon social, nion soit l'État so ça. Très bien. Mais bande on a biso bo sakana la mawa ko sunga te. Wa pe bazana mawa ko sunga bazali. Ndetinga vraiment na témoignage à moi mobile na vraiment donc maman na ko la kufa ki na moi mobile na repose ko miboma. Moi mobile na uta poto ya France o badba ke bata France baza malonga te mais moi mobile na uta poto moi mobile. Ah la maman bongo tina kitambala mouchoir de tête. Kitambala ko Kitambala, ba sous-vêtements, ba soutien, il y a ba jeune, fita msou de jeune faire cause na soutien bongo te. Mais moi mobile. Mais ndeko na biso moi si oyo. Banda kenda poto. Mama Régine bina roza na reconnaissante. Ya ba kamu suso moi ba so na bengi e na kosi li kam na téléphone andi ko lela. Au moins peut-être à kokite atindi mbongo. Moi c'est comment na poto kuna. Abana na ena mobali moko boye mobali wana mutu azalaka gérant ya caisse donc disons bon on a des na compte na banque po bima fo mobali na tia signature donc mobali na ye mutu azana droit ya okende ko bimisa mbongo na banque et non moi si donc ce qui était moi ça na pour ça la dépense était à 50 francs il faut kaka mobali wana mutu autorisé Mama Régine abi place mandela zaboye na zata na terrain tata na malueka leki nanga somba ta terrain te na malueka mais à sali a travaillé na Croix-Rouge internationale na Hollande a eu bâton et belé à 8 ans
na courage international Hollande sali azwi mbongo a vivre bien bato ba mona ka na poto bato ba yaka Kinshasa pe ba baza pe ya famille ba o témoigner ba biki a vivre bien mais leki na ngala tikala jamais ko so motema malamu abengisa kuta ta mwana na nga mokoti mwana na nga biso bato oto sala ke yake de poto ata mwana moko ta comme ça eta na Maroc te ata na Gabon te ata na ata Brazza oyo na mbongo na ye muntu akomela te yeso bolobi ezakaka zela na koswana mobali na ngai zela na koswana mobali na ngai nde ona biso a mwasi yeba ke mama Regine azana ba regret makasi pour le loko sali yango mama Regine osenga na bino boyedeye mama Regine abane ko belisa mwana yazo bela fo basala mwana opération bakena mwana clinique universitaire na asi bido bato bosa poto boyepe clinique universitaire kuna na nini na campus donc clinique oyo ezaka na campus kuna docteur wana lobi dans 48 ou 72 heures faut basala intervention chirurgicale mama Regine aleli abi namoni mutu mususu na ko confier ye likambo ote aedenga na minute oyo po mobala mama Regine nano akufa leki moi si na tinda $100 est-ce que bande ko ngana bine boyebi pone boza ba famille no la keli liwana ba famille no te ndenge ba famille no ba kufa na Kinshasa awa boyedaka quand même ezana mutu mo pas avoir responsabilité matanga soit yana ya kufi mama no kufi papa kufi noko akufi yo lobi ke ngana zo kunda noko $100 ko kunda mutu abokoli yo atangisi yo classe azu place ya papa na yo $100 ko kunda mutu bande ko bine mo $100 ezana combien 160 000 francs congolais eza eloko te banda tongo bande passe ya banda tongo ti ko mapokwa j'espère même pas que kotika na moitié et ça la un quart ya moitié ndo kotika ngona maboko nde wala biso mo satinda $100 et comme ki tanda ye akoloba ke akufi asa mutu mabe asa ndoki atika kufa kende nde ko tinda $100 motema mabeti na niveau muta boko lio na kindoki na ye mbongo na ye yango mutematisa wa mfio kenda poto kitoko te nyabo baka ke bata Afrique baza boye ndesi likam oyo sali yana yo Regine eza kitoko te mwana mama Regine abande ko bela kande na yebisi bino bande ko nanga mama Regine abite na somba crédit na benga leki na ngai ta msu leki na ngai akosunga ngai loko eza kaya malade na sengi ya nzala te na sengi pe lo ba kolata te mais na sengi nde eloko mbongo aide po basala mwana kaka ne fiske opération basoma bakisi abenga leki na lobi azokosa na ye mwana azobela na ye te balingi balia ye mbongo tala niveau ya motema mabe ni baka ke oba mibali nde basalela ba famille lo te or bana basi pe baza inutile baza bele bo excuser nga bande konanga bana basi baza pe inutile na poto baza ebele o pe ba ba famille te mais alinga sala ka ba concurrence na poto ba ke bango baso ba kota ka ba maison ya ba Louis Vuitton ba kota ba maison ya ba Gucci baso ba bilamba ba original bango balata ba Prada ya original balata Versace original or na famille na Kinshasa na famille bat bazo souffrir yo kanti okene poto eza paradis te malédiction eza na posa ya mutu te a changer continent te tout côté la Bible soit disant sambelaka ndenge ma Regine azo expliquer biso ke yo kombo nzambe la munoko bana ma Regine kotindela bango maloba nzambe tangu nyonso repentez-vous car le Christ est nini kalamiki te azozonga nde bino bata français bolobaka kotindela bango bato ba sengo bilo akolia yo tuna mama loba nzambe donc c'est ko kanga ba ndoki indirectement nde ona biso a mwasi poko na poto wana mutu peka mutu orienta ki yo mufini kwa poto ezalaka te ba yaka Belgique na 1960 Belgique ezaka kala moko mais Belgique alelo joli biso ba place ma tango to yango ya 2018 2019 to kuta su mundela bakisi su peinture susu dans Belgique ngeli lisusu donc si dans amte amete bande on a biso bo pesa conseil na maman na biso oyo bo benga numéro na biso eza wana na ba écran na bino bo benga bo pesa ba conseil na bino na maman azo souffrir makasi maman aza na place ya kovanda ya malonga te maman azo souffrir makasi nzoto komi ya kimukolo
kolia malonga te souffrance makasa lobi a éviter na koleka na TV parce que azana bana ya bande koné belé bazape na poto azape na bande koné mususu bazana poto ba komona ngo bien te po asi solo ngo na ye mutu ngo a changer kana yete akipaka na ekati yango a éviter koleka na TV mais bino bat bolanda biso ba fidèle ya Congo check ba fidèle ya vous avez droit de savoir bo benga bo pesa ba conseil na bino pona Mama Régine en tout cas ndeka ba na lingala ba biso pena ba kanza bo bondisa motema ya Mama Régine bo bondisa motema na yena ba conseil Mama Régine azo souffrir vraiment abina plasma lo na posa ya mbongo te mais na posa ba conseil po moko motema na ko motinda ngana ke ko kotele ndako nganga abimela ta na ma njili abimela ta na ma makelele to abimata na terrain ya sosa to abimata na kata stade de martyr wana na libanda na triomphal wana na tongo ba mona ye penza po en tout cas na BBC vie na nga makasi Alexis jeunesse na nga makasi likolo ko bokola bango mais na zu elo côté ezande mon ko la mususu azala ngola ye akumisa kaka na tongi bandaku Mama Régine abi place maloba muto osali kambasa te o ezali émission moko esala rapona ko aider bato basala ke loko mote na ngola basa soki 4 soki 3 bako wakotindela Mama Régine ata eloko mote bango na bango ekundaka kaka bibembe Mama Régine abi beta CT soka yoki ebembe lali na famille wana ta balobi $3000 akopesa veut dire bon ça qui si ton ndenge nini ndeko na ngai na yebi ke ozolanda biso na yebi ke ata ozana proche na moko boye obetela lisolo ya vie na yo oyo ta muso ozolanda biso na Congo check na vous avez droit de savoir ayoki lisolo ayebi lisolo bien akomemelo lisolo ndeko na ngatika mutema mabe to yekola kosala malamu to tika mabe makasi toza ba santu te mais to yekola kosala bolamu luka moyo bongisana ya na yo zala reconnaissante na oya na sali pona vie na yo ebele baboya ko bokola bandeko na bango me ya na bino bokola bino soko za loko za lelo za ye tika ignorance ko kelele sa batuke yete mutatinda na poto te nzamna mutema na kokosa mokili mokosa conscience te j'espère que bozaki mingi ya kolanda biso na Congo check TV j'espère que balandi ya vous avez droit de savoir bozaki ebele ya kolanda émission na biso oyo bozaki ebele ya kolanda lisolo oyo vraiment bo pesa ba conseil numéro na biso eza wana na ba écran na bino to komi na biso na suka bambote na nga mingi kaka na metiti mawaza na sima ya caméra ti bomoni image ya kitoko boye babambo ndezo mona na vert kitoko beza pona metiti mapwa simba ki réalisation kitoko mbote nanga vraiment mingi na antosha numéro babi wana ya plasma ya kati quoi à mon chéri Dodo Mavumisa Jean Pedro mwana muzomo mwana munyanga ya solo yo nde mto gagner bon 1-0 quoi BC kotaki Anita Ndoma ma belle sœur chérie fils Kandolo motema Anita Ndoma bambote na belé Pierre Lutumba et mevo kaba dollar noki sa ba dollar ngo na Congo check to sentir ngo quoi papa Sibu Mutombo Freddy Chibangu a Jetrad Machia Mumenu crocodile rolangai mukwa kwaloji mwena biai bambote na belé Congo check na bino yangoyo bozo s'abonner et ça la biso bien boza toujours scotché na ba canapé na bino pona kolanda Congo check et ça la biso moi bien quoi bye Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo